Jean-Pierre Bemba yo pe ba pesier liberté provisoire dans balobi mon continent bango soya. Au lobby nini mon continent bango soya Jean-Pierre Bemba. Bon mon continent banane. Peuple était, mon continent peuple était pas ce mais peuple ne pas solo. Non, mon continent peuple était. Il y a bateau baza ennemi peut-être peuple. Pour muto za ennemi peuple était à lo babongo te. Pour to yebi Jean-Pierre bien. Ba actioni à sala a. To yebi. Papa maman bomba moi non. Sala nini loba. Oui bien côté. Yem tazali na finance. Mais azo pesa ordre que papa maman bomba moi na nda moi na meka robimate. Tant to bimi ba bomi ba na biso. Parce que muto andinga confiance ni biso do pesa e. Donc soka roya aya na eloko mwana mboka mais tozo banga na biso ete. Ide pesa to banda to uta musika. To banga elo monte mbula na mpepe to banga yango te to zelaka bisika tozo nzamba o mema biso nde to komona o amalamu ezobima bango nyonso nzamba sa yungule monte ebi déjà qui fait quoi qui est qui donc to ebi bango fond ebele ezali na koloba ke boye ebele ezali basali mabemi na kati ya mboko babebisi mboko mpona baintérêt na bango mpo bafamille na bango eza malamu ba 4e 5e bureau na ba vivre mieux mais bana mboka baosouffrir yo komona bagouverneur nyonso ya MLC suka nango PPRD zuzui bango et ce retourne c'est toujours sous ordre ya président na prison mais azoyebisa batu na ye bosa bokir to moiso nani mama bazaiba ndenge moko asali nini mama bazaiba asali nini toujours ko rouler kaka ba ko kota ba solo liboya bandi ko saba blo moko et pour na contourner makam nyonso mais suka nango elo mama longeza c'est mama bazaiba ndo linkolo bandanga lo ba rapenda batu nyonso bandimela ke eza lukuta batu nyonso bandimela ke parce que bango bazo opposition républicaine to ebisi eza lukuta ya ka bambongo oui sont les affaires bango ba endo sa ba faire de la mitu à peuple lobe comme on a lobé peuple mais lobe le comprendre que ala ngambu wana par rapport à l'action na ye on se comprendre c'est toujours ça Tshisekedi dazalaki lelo atiki biso solution misu super batu balobi bazuite Félix aye est-ce que tu reçois solution oui solution ezali parce que tout le monde papa Tshisekedi akufaki batu lobaki esili tozo mutabo wapi c'est fini donc on continue sur ronyoka mais tout le monde mwana bimi tout le monde pe CG abimi donc ma solo ezo continuer kaka baken balongwa ina parti mais sort na bango ezala ini tant mobuta promulguer démocratie na année 90 ba eko zonga na parti pourquoi parce que IDP c'est ça parti mo eza na force eza parti o eza malamu et puis eza parti o ezo lobela peuple et surtout l'intérêt ya individu te mais intérêt ya peuple baken de tezoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te belenga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisa bino na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution tosepela ndamu ozolata je bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka ye na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire nani otraité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir tomate Napoléon
bongo kikokate tono talo kutu Maxi Bio Café nasombaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai rien à dire podium na podium pakaluya zo mwana Maxi Bio Café à base de plantes essentielles maladie belé les autos tension hémorroïde faiblesse sexuelle. Alors bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur na 3W Elenga Congo TV. Kandela Lobaka Martin Engi vitesse fusée sur la Likambo Molobel Nabino. Donc toko tarakotara poto laksabino penda Kinshasa eza ko ningana RDC eza ko bouger en total ça no actualité partout dans le monde de Bomesana Nabino ko talabiso na 3W Elengi Congo TV chaîne moko partout dans le monde. Donc les lots robeta toujours comme solo au Italimbo Canabiso système ka politique ndezalaka ermoto kotara ma politique po bilengi wana dans esalaka moi bien tozana mama Irene Samba mikolo penda il faut basi baloba pona mboka pona politique donc ngana zwara basi oba raisonnara musika vision na bango zara loin pona bien ya mboka na biso polo bilobi bano bazobota masika batanga ba classe bien balia bien surtout politique et ça là vraiment bien. Bonjour maman Irene Samba. Bonjour papa. Bonne santé. Santé Zamalam. Alors maman Irene Samba batunya so balanda biso siko partout dans le monde tozo kobaka toujours ma solo na biso etalaka pona bande na biso opposition nde yo moko pe oza opposant oza côté opposition donc boni d'abord non nous santé ya opposant tout pe ya opposition nyonso. En tout cas, opposition est malamu, nous sommes malamu nande kabino boyebi. Je pense que boaba journaliste bozo landa. Nous sommes ça attention RFI le BT mais bozo kan nous sommes opposition zo sala. Ba plein oyo CG namso kabunzi place azali. Le sako vraiment nazo féliciter ben fort naé vraiment zo sala mingi. Tozo mwande mbujima eza tombé donc ba plein Fatih Pesou Kolobate donc quand ndenge leader na biso papa Tshisekedi paix à son âme ndenga tika idéologie na ezaka kandenge wana donc partout biso ba ne tozoleka ba plein kaka donc place que to tia ba tezo zalakati donc pour dans le baké opposition eza malamu parce que ba idée na biso eza ba idée ya malamu tozana un projet de société o ya malamu pour na mboka na biso ya ngwana fe zalaka malamu. Alors maman Irene Olobi opposition eza malamu bozana projet malamu pona mboka na biso omonité ke bande na biso ya majorité bazoli bino toujours 3 points ti lelo opposition o banda bolobara bozo koka bande comme majorité te to ebité so bakangi bino 4 na kingo bendengeni oh koko kabonte na ndeni surtout tali sur le terrain biso ndetoza na mincho biso est-ce que ndeto même na parlement de Bouana yo so mona bata majorité na parlement de Bou. Mais IDP c'est ça le parlement debout. Bango ba yo sani wana po bana bambongo na bango baza na ba organisation. Oui, baza ba organisation bien sûr. Mais force à parti politique yango wana. Telema ganga en face ya nani ya ennemi na yo. Ozomona, ozobanga eto ozoloba. Ozoloba tuo, ozoloba mabe nzozo dénoncer yango. Des forces ya parti politique yango wana. Yango biso pays de pes toza force. Yango toza ba cellule, toza fédération ezali, ba section ezali. Donc tout le monde est sous parti politique monto etika na ba organisation wana. Bazala te. Donc yana o bazolanda ba intérêt ya bango moko. Mais biso IDPS local tolandaka intérêt tolingaka intérêt à peuple toloba toujours les peuples d'abord yango là jusque là toujours garder toujours ma position na biso koloba ke tozali sur le terrain IDPS c'est ça bozo mona bien mona misala ole toloba mimi misala ndezo laksake IDPS ezali ba parti belé kundoma palu et c'est surtout parce que ekenda na majorité yango là ezinda donc mutu nyonso o akolinga ko trahir peuple o noto za bolinga peuple te kende ko li moyen mo lokwa mungu na nzungu eza ndenge wana esika to kende comme de pembeni parce que belé déjà basi ba tamiser baba yungula ibango bazali souté il disparaît muke ba on veut être bazo disparaître ka lokwa mungu na nzungu parce que ma belé o eza ba koko na biso Congo eza mboka na biso tokoki ko wela ngona mutu moko te donc peuple congolais a ko vendre longtemps la souffrance te ni comme ni esila raté souffrance nini esila raté donc bible écoute zoba ke
eloko nyonso eza na ngonga nango likambo nyonso eza na ngonga nango donc ça dit passe pe eza na ngonga nango tozoki vers la fin bato bacomprendre mais tozotanda tozoki kochite pour to bénéficier to vivre ba fruit ya malamu oyo eza na mboka na biso tolia bambuma na biso bakoko batikela biso richesse oyo nzambe atiela biso na mboka oyo Congo. Donc soko omoni biso basi tozoki osala poti lelo naza bane ebele bandai papa na nga mpe mwana azosaka continuité wana donc parce que nayebi ke naza na place ya malamu donc kozala na opposition kozala membre ya IDPS eza kozala na place ya malamu eza erreur te parce que tomoni na IDPS ba fondateur ebela IDPS ba trahi IDPS tozongi muke nsima ntango bapapa kibasa bambo tozongi lisusu tosali sous marche en arrière vers l'année 88 89 tout le monde lisusu bapapa kibasa papa mbwankem bazali mwa groupe mo bazali na IDPS baponei koke ba membre comité central kosangana na bato ya MPR bakende balongwai na parti mais sort na bango ezala ini tant Mobutu promulgué démocratie na année 90 baye kozonga na parti pourquoi parce que IDPS eza parti mo eza na force eza parti o eza malamu et puis eza parti o ezolobela peuple ezotala intérêt ya individu te mais intérêt ya peuple bakende baye kozonga pour dire que bamone ke place bakende ke loka malonga kuna ezala mama Irene nakata ote peuple ngo zoloba ke IDPS etala intérêt ya peuple ngo balembi na bango na ba matin ya ba midi 14h na ba discours ya ba tongo nde bosala ya ba pourquoi peuple a besoin ko yoka te peuple a besoin changement au monde ke lelo nde boloba ke to voter Félix Ndakozala président mboka o IDPS ne ba kosala boye batu bazo kansara c'est comme si ke bako kabana ba voir bako négocier bako tchaba mbongo na ba poche congolais abimane toujours zo barana ba makambu na ebite eloni ya sika yo lingwe bisa batu pour convaincre batu bandima yo pour komika IDPS tiseke dazalaki lelo atiki biso solution misusu pe batu balobi bazuite Félix aye est-ce que tu reçois solution? Oui, solution ezali parce que tout le monde papa Tshisekedi akufaki bato lobaki esili esili tozosu mutabo wapi c'est fini donc to continue sur ronyoka mais tout le monde mwana bimi to moni pe CG abimi donc ma solo ezo continuer kaka bato lobaki esili toze sur la mutu oyo lobela c'est pourquoi peuple a regretté parce que mon que yende azali mutu azali ko lobela peuple espoir ezalaki epa inaye tanga kufi nzambe yosa songolu to comme tozui Félix na CG na biso ya makasi kabunzi bango mbaye sur le terrain c'est sous force ya IDPS moi te que IDPS est la muki du susu parce que belé bakase que si même na majorité ba que c'est fini comme wana que papa ke esili eloko malongo sukuna ezate donc monde bazoyi batu mususu bazui moi ba tête mususu mais batu baza dynamique ba tenir kaka ndé mo biso to dynamique to tenir kaka et ça na passe pena biso to ebike suka na biso to zo gain de cause na biso parce que eza mboka na biso muto azo bundela cause moko za juste tôt ou tard il faut toujours gain de cause parce que cause na eza juste ate sali 40 ans ate sali 30 ans tongo ekotana kaka buto indaka tongo etana kaka le moto zokende tongo zokende kotana calamité to mona o nzambe osala biso msuto za déjà informé avant na oyo kosalama na bangonga oyo moi to ba mite parce que temps ezati so bito décortiquer ngo awa eza moi makambe belé mais to yebaka déjà que ekokoma boy à un moment donné ezana groupe wana ba kozala bloqué na mincho ba bloqué ba ko lo baka passe ba mibale ba batu mais ne baza ba ebi que rien à faire maman Irène rien à faire rien à dire ndolobi Jean-Pierre Bemba yo pe ba pesier liberté provisoire donc ba lobi mon continent bango asoya olobi nini mon continent bango asoya Jean-Pierre Bemba bon mon konza banani peuple était mon konza peuple était pas sur ne batu bazolo non mon konza peuple était il y a bateau baza ennemi peut-être à peuple pour muto za ennemi à peuple était a loba bongo te pour to yebi Jean-Pierre bien ba actioni a sala a to yebi papa maman bomba moi non sala nini loba oyebi yango te yem tazali na finance mais azopesa ordre que papa maman bomba mwana na ndako mwana meka ko bimate tant to bimi ba bomi bana biso parce que muto andinga confiance ni biso do pesa hein akomaki bazali na dialogue mususu yaki a contourner akena sali dialogue na bango na ndenge na bango
abimi vice-président. Et là, on est ça, ma malonga. Tu vois comment on a gouverneur, nous sommes MLC. Sous Kalango, PPRD, Zuzu, Bango. Et sur retourne, c'est toujours sous ordre, il y a président. Président à la prison, mais Azoye, ça batounaye. Bossa bokir, tout le monde est nani maman Bazaïba. Ndenge moko. Asalini maman Bazaïba. Asalini. Toujours qu'on roule kaka. Barokota basolo le boya bandi ko saba blo moko et pour nous contourner ma camionso. Mais sous Kalango et le maman longue za. C'est maman Bazaïba ndo linkolo bandanga lo barapenda batunyoso bandimela ke eza lukuta. Batunyoso bandimela ke parce que bango bazo opposition républicaine to ebi. Eza lukuta. Eza bambongo. Oui, sont les affaires. Bango ba endo ça ba faire de la mitu à peuple. Lobe comme on a lobé le peuple mais lobe le comprendre que par rapport à l'action, vous comprendre. C'est toujours ça. Donc, ce qu'il y a, il y a un peu de mboka, mais tout ça banga la biso été. Il dépêche de to banda, to uta musika, to banga elo monte. Mbula na mpepe to banga ngote. To zelaka bisika to zonzamba o mema biso, ndeto komona o amala mwezo bima. Bango nyoso nzamba sa yungule monte ebi déjà qui fait quoi qui est qui. Donc to ebi bango fond. Et belé zali na rolo ba ke boye et belé zali basali ma bemi na kata mboko ba bebi simboko pour na ba intérêt na bango pour ba famille na bango eza malamu ba 4e 5e bureau na ba vivre mieux mais ba na mboka ba souffrir ta souffrance c'est ça yo peut-être yo ozokuta na mo eloko moko le omeli olali osemeza ba tout même jus oyo ayebi ko melangote même atembelo pas zongo eza passe donc muta bongo oloba na eni. Peut-être qu'on a 2000 francs, on a 3000 francs, mais IDP c'est pas ça et l'oroté. Tant que benga bateau ça na marche, et ça na campagne na biso, tu peux ça monter l'oroté. Mais au moins on a full play à craquer. Tu sais na Sainte-Thérèse, tu sali full, bon on a qui ça ko lobaté. Kabunza qui l'embougement est tombé. La minute où tout le monde a voir embougement est tombé. Tu lobali souni. Loba moi message à Soukapo et puis ça au talisa batu penda baza penda na confiance wana po Jean-Pierre Bemba bati qui est liberté provisoire et puis azan la Belgique yo siko par na bino IDPS ne bozolo balelo Félix Ozala président de la République ya mboka au RDC batu bele ba komo ba mboka yo comment on lipate lipananguba o ya salibwe confiance c'est raté loba na nous po ba combattre ba ndeko na biso ba diaspora partout dans le monde au batala relenga Congo TV bazaka na méchant bazaka na souci mboka ke liboso président na ba faux combattant baza na ba vrai combattant baza même ba ndeko na biso ya poto ba faux combattant pe baza ba vrai combattant pe bazali clairci bango po ya bien nino bobombeli peuple congolais baza assir confiance quoi. Vraiment nazo pe sa merci mina ba combattant na biso baza partout en Europe bisika nyoso bazali en tout cas ba respect pour musala bo sala yango ne sala ke biso IDPS to se tenir sous na mboka au Congo vraiment to féliciter bino na ebité mkoto okuta la to yamba ne sous makasi pour vraiment bozana effort et belle bo sala donc apport na bino na partie IDPS eza makasi donc tozo mona ngo tozo yoka tozo vivre yango eza mana impact. Donc, lolenga yo mo tiko lobake o li palango eza loka papa somme batu gâteau mnene mwana ya kati parti na ye en désordre o alingi azu ya mnene muso akutela nga muke mutamuta ka ndenge RDC ezalaki yango biso IDP to zongisa RDC na ba norme nango eza te ke o nyota ko ya sa n'importe quoi déjà loka poubelle. Donc, nous devons raisonner. Non. Nous voulons des hommes qui raisonnent. Nous voulons des femmes qui raisonnent. Oh, bazo mitya na place na bango ki bomo to pe kati na bango. Et c'est sous le lien là te. Pour na IDPS pour faire sa confiance, to rassurer peuple congolais, to rassurer ba combattants de Belgique. Boza décidé. Au sous longtemps que biso ba maman to zawana. Soyez rassurés. Fatia en salaire RT, CG en salaire RT. Parce que biso ba maman to zawana. To za ba maman biso to simba andaku. Biso ne to za pour l'éducation bana. Donc ce papa tengam to ba ke papa bongisa otengami toza wana pona bango pona ko encadrer bango toujours Fati et sika zali vraiment to pesi merci pour le peuple congolais motema ekiti lisusu to moni sou que y a un homme oyo a ko défendre cause de so ba congolais parce que toza ki vraiment abandonné ensemble na bana potonyonso to ko défendre cause na biso ezali mboka na biso to kolonga toujours to kolonga.
Alors merci à trop mesdames et messieurs. Voilà, tout comme dans Soukaya émission na biso, to ba to zo pena moi ta mingité pour bon comprendre pena que maman Irène Samba a comment oya pena na ba vitesse moko, ba maman o baza vraiment na souci ya mboka na bango République démocratique du Congo, ba o baza pena ba makila IDPS ya solo ndeti bango, ya ngomoni to zo ra batu nyonso, to kenda même na ba parti politique tout pour na koyeba évolution ya mboka na biso. Maman Irène Samba to comme na Souka na bande ko nyonso ba landa na poto to sisi émission na biso. Ok, na batu nyonso bolanda na Congo, beaucoup na poto, na Congo, partout en Afrique, en Amérique, continuer toujours na position to garder toujours bande na biso do to kota na bande biso to mettre biso IDPS to garder ka bande na biso to zo kende na suka. Soyez rassurés, un jour to zonga so na micro poto ba ko ki makam to lobaki do biso to ba mama to ebeloko to zo. Mais so bo sale li pété biso pété loba oyo kaki oyo mona yi biloko lobaki. Oui, c'est comme ça. Donc biso to ezaba engagement auto zui, il faut to honorer yango. Do to za ba mama to lobaka pe to sala ka yango. Talaka to banda bo mwana na IDPS qui nous le autres okobaka ils a chose facilité. Je crois que Martin yo ebi okuta inga na parlement. Ngamro moi si c'est à féliciter parmi les hommes na loba et puis naza président cellulaire donc nazo loba na banga elo côté donc c'est à dire que ezali donc tozali bakase to kufa tozali donc makila papa so Tshisekedi na ba combattant tout bakuta je crois au-delà dans au-delà basangana ki et c'est sous force IDPS. Maman Irène aza maman moko monene na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo aza ba maman ba pesaka ba maman kilo ba lobelaka na population peuple congolais. Donc merci à trop to ici émission na biso merci à trop na Francis Wey FBA Songembeli Ozoana JE Karine Chamba Karisha Sadika batu nyonso ba Chris Wey leader ya Ngiringiri. Donc mokonzi na bango ye wana Nico mokonzi ba cameraman nyonso. Merci à trop na Diezekou le roi de Saint-Étienne. Vous a toujours branché na www Congo TV. Donc Azmak la canadienne na kata Canada botika la malamu. Elenga Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, très simple, Belenga Pro, très simple, Belenga Pro, Kata.